Mami sa chama mikolo omona na te bayoki sango Mami sa loa azomona na tina ba tournage lobokelaki malade Mami sa lobokelaki malade yango azomona na tina ba tournage Barcelona TV Vas-y Papa papa maman étudiant n'a pas professeur. Votre fidélité nous rassure que Bozaka on est belé pour na la biso na chaîne na biso na chaîne na bino bolova na kombo ya Naomi Barcelone TV et merci na boda branché scotché na chaîne na bino bolinga mingi merci beaucoup et ça là vraiment bien et tobaki na Naomi Barcelone TV nous continuer toujours quand pour celle rabino musala bozala décidé na Naomi Barcelone bozora ka ba innovation pour mama masika et kozalaka zalaka na bossa na te na mon boss RK Muchanga Champions League avec RK Muchanga Champions League papa Silemba moto ya mwana et ya bossa mbete na fondation Maya Isengo la joie fondation Maya Isengo la joie mu da sunga borfelin et bientôt deux à la salane déjà je péchis toi le père de jumeaux wana ba abonné fidèle na biso ba bina ba rassurer le côté malamu ba no partager ba no liker na bossa na te Dorcas Ngemi depuis les États-Unis a rota la biso et ndena lobaka to sokoli ba mai na biso ba tongo to uti l'église to yesko ko sala boulot na minute to zongi lisusu na commune ya Bandal pona oluka moko ya ba artiste comédien ya makasi pe boyebi ayebana et puis boyebika idéologie ki ngakati ndenge sala to dévoiler ka invité biso na bino ensemble donc voilà merci beaucoup ingénieur Kumalo pour la prise de vie ingénieur Munga na montage ya pe ngwana c'est bon to kota na biso na bateau bayebi na bateau si batala tala lupango yo ba comprendre déjà nano te yo luka bon to sala déjà on comprendre yo luka nde nani to kota na biso vraiment to kota na biso donc tout ça va boulot et tout baki à nos arabes belubu donc et pour Lukanani Coco bonjour voilà donc Mami Sali ok tout le monde on a dévoilé déjà Ngaye. Oh là. Donc voilà quoi, babi le toi Mami sa chama. Zongeli sou Mami sa chama po yazara vraiment ya biso ya palais donc tout ça na bat na ça palais bon ba fidèle donc vraiment tout ça m'a vraiment moi trotté bani. Robino Lukelo. Babi Nzambe ya Silamblock Robino Lukelo. Merci beaucoup na nyonso kosala pona la luma leba la bière. Voilà quoi. Abonné na biso fidèle bozala toujours wana. Bozala wana pona kolanda biso Kisioko Makiasi. Ouais donc c'est bon. OK, ba bito kota. Ingénieur Kumalo, ya to kota. Voilà, Mami Sachama ye. Mami Sachama. Wasa pemme. Ah, oyo bangalo. Ah. Na pesika msomo na yambo Peut-être qu'on va trouver le guide qui nous conduira là-bas. Ah. Bonne kimia. Bon dimanche. Pareillement, merci hein. Tout fan là. Ok, c'est bon, tout fan dans la bisso. On croisera quelqu'un. Voilà. Ingénieur Kumalo, c'est bon? C'est bon. Mami Sandé dans nos sacs déjà invité na biso ya lelo Mami Sachama. Où ils abon ndako na ye, donc hier tout au benga pe to na pusane ayaka po ayebi ke o vraiment ndako na ye.
Et merci na baboli na souvenir so fidèle les tout ba mikolo ko sala sala wana ko partager ko liker et au sala biso vraiment bien encore une fois mamie ça bonjour. Bonjour Lalou. Sinon ça va. Ça va. Mamie ça tu sais pas là non mon on Lalou. On sala vraiment fierté surtout à Dakar. Ah. Ça là vraiment les bon temps vraiment listing ya bato kala bato ba consommer vraiment d'un CD donc ça n'a pas parmi. Ah oui. Et moi, comme il a vu, ma félicitation aux voilà, donc sur la mamie, ça m'a tapé meurtre dans le matin à l'amba, mais bon, mon amour n'a pas blum soit l'amba la manette. Na lamba trop, votre baye, puis na lamba. Soit bonne la soirée, Naomi Barcelone, mais du coup, la soirée, on s'appelle Mason, on va dire tout à l'heure. Est-ce que mamie, ça peut pas dans la maman là? Ah oui, mamie, c'est maman complet. Donc, pour les canaux de télévision, on dit la théâtre, on est dans une salle, mais pas une salle, tout dans la vie privée. Où ils ont qui est maman, voilà, mais là-bas, na balia. Donc, ils ont volé moi sinon aussi. Pour aller dans la salle, en fait, on a mis Barcelone, le ma première fois, dans l'émission au Lamba. Ils ont qui tourné, ils avaient petit qui est là. Le moment, on a pour CP, ça va téléspectateur. Il y a Barcelone TV. Na ilubu na ngalelo mabe ngolo kimi biso non na kimi bino te na zali toza na biso et kinga bon oza kinga kati ebi kinga kati oza kinga kati kala tu kinga no ba bongo et babi to pesa bino be félicitation pour abi mikolo ba comédie bo activer pe na kopa ngo kopa libala ba comédie mikolo libala ndela na ndako na bino ba comédie na ngambu na bino. Donc c'est mon makasi surtout au bala bon kitoko pona ngana esalanga pona ngana esalanga ma esengo yo sakana te esalanga ma esengo se lelo ndeko nanga mo ba bali eza moi c'est en bali donc eza esengo parce que mingi bakantsaka musana biso tozara vraiment tozaka basu babongi petite ke azana mbali pembeni batu su bakantsaka musala bandumba musala baboy non toza basi au plus toza besoin pe naza ndako na libala mais non ça musana donc pour nga vraiment bravo na ba comédien nyonso au vraiment ba komi na isika ngoya ya oza moi c'est libala en tout cas félicitations. Ah mais babi on est beaucoup ah mais oui amen bientôt la loup bientôt la kaka so balité ba na place de temps on profiter bala botano pe. Ah oui. Abala botane pe. Ah oui. On est makam. Ya on est makam mais babi kolo yo on dirait bo comme no abi on batakini zo bala na batakini ni na so batapoto te. Non ça dépend hein. Ça dépend ndenge okutana mutu na aussi pas ça mutaki ara mobile. Mabega do bana basi wande comme il sont oza maboy. Qui les gagne de boya o. Mabende oza mais ara déjà mobile et équipé na mutu. Pour le loso pour le okutana maman ko na obi ke OCP na yaza na koto obala te oza mbali biso toza na rapoto soutenir yo to bo permis ba fleur donc c'est ça. Félicitations à mon grand frère papa Serge papa Serge Mwembo papa Serge Mwembo il y a la biso vraiment en tout cas ma félicitations il a luna yebi kuté. On a vu la plupart mikolo Amina tapé Elkin. Malgré ba comédie. Ils ont dépendre quand la sika bo kutane là. Na mundenga memelo na kisérieux ma yo kasi lelo libala ba boyango. Tala na église de to tonda ko to ki lukani libala. Nzamba pombola na zam tozanga te na za na bali na za na libala. Po yango ndeza vie na biso o esiko ke komela koko za na bala na yo ozana donc c'est ça. Cause la boyeza bien te non so même mobali pe abala te azalaka instable parce que moi ça me ma stabilité na vie mobali et puis mobali pas me ma stabilité na vie à moi aussi au cause no lo yenge mais er aussi ba bali yo mo conscience no ezongi makoleka nga me vende skamoko tu vois donc et bon rappel na ba so ye ko refuser ngoti pour mingi to refuser ba tu mususu nga te ba tu mususu ba refuser il y a pas problème te et na boya libala on a moi c'est mon OK ni aza bona moi c'est mon mais que na boya libala jamais na ko boya libala za kitoko
libala ezalaka bien okute na mbala bien bien. ekomaka bololo so okute na mbala mabe wana nde okomorekete nde onetindenga mais nzambe asungaka tokutaka bato anga bie basala biso mabe te po tobondi ekoregle te soki okozeyaka nini ya koboya libala soki eye ezalaka totala mpe parametre mosusu ekozala mobali yana ere alingi yo peut-être famille na ye balingi mwasi ya star te ekozala ye alingi yo na bolingo na ye mais belle famille balingi yo te ozoma balingi yo te parce que alekaka tv seka kozala konyokolo aza loyenge aza boyeboye surtout biso oyo ezalaka oada na tatouage osobeta parceque belle famille baomona yango grave ana tatouage mais nakozala mpe na tatouage mais nandumba te nananga mwasi peut-être apparence ezosala bongo mosusu mpe ekozala nga mwasi natali mobali oyo baraisonnement na ye baide nanga bie oyo nakende na libala te pardon non souffrir toraisonnaka parce que ya baparent tosangisaka de famille osangisa bana baventure te lobaki na okoli tocomprendre libala te mais moto acomprendre libala te lobaka ozalaka fimo boye oza noka ya bongo bongo mais moto acomprendre libala kuta na mobali aétudie mobali abike mobali oyo na ovanda po lelo mpe tolukaka nini nalukaka mobali na ndenge nga nalingi aoya te aoya te bakoma odesine mibali lalu ngalikazaka boye oyo olingi wana eyoya emsusu yo oza guna ye te omoi problème yango ezalaka yango wana donc oyo mikolo ezosenga ekipe te komisa mobali nofali na yo komisa mobali na yo jibe na yo sala ye bongisa elamba ye so yo mobenga komisa ye jibe donc na mita omone ye ji omona jibe na elongi ne okrake ye ovana ne bien mwasi moto avandisa libala mwasi nde parce que soki mwasi avandisi libala te po mobeli baza bata mitu akochange a cause ya mwasi na ye donc c'est ça est ce que lelo mpe tatouage ekoma regret na pa bato neti nga vraiment par rapport ya bato toza po baza tout autour na biso moto mosusu aidentifie déjà par rapport ya apparence amoni na tatouage mais approche yo te po ayeba oyo ozali donc na apparence kana libanda boye moto mosusu abangi yo obi ezala mibali mosusu aobanga olingo ela loyeba yango aomona bi omwasi bakolinge te aobanga yo po apusa na pembeni na yo mosusu oza noko mosusu mpe kobanga na obanga po ani apparence tala apparence te apparence etrompeuse nde bato baloba yango omona lalu basala emisa yingaka te kalo aza basi ebele mosuka eza émission na ye aza ndenge asolane bienobanga na yo te omwa mpe mosusu aza mpe boane célibataire ani na mwasi mosu aobanga ani avant na pa na ye moko alamuka ye moko alala ye moko omoni elo esala biso mpasi yango mwa regret otala pourquoi nabeta tatouage pourquoi nasala théâtre mais théâtre eza mosala parceque lelo bato bakoma kojuge biso selon oyo bazomona libanda na biso mwa regret place wana mo ezalaka makasi babangaka biso te na mwasi lokwa mwasi nyonso différence ezalaka parce que caméra yaka liboso na nga oyo wana peut-être caméra telemaka te naza peut-être populaire na caméra tambwisi elongi na nga mais nga kati na nga naza populaire te naza mwasi ya mobali moko lalo aza mobali ya mwasi moko voilà et tokende biso na mwa shit po totika mamisa chama asala biso wenze po toyeba elubu nini ya kosala mais moi des questions kaka est-ce que succès mpe eza cause ya kobolimisama mpona terme ya kotula lelo ya bandeko na biso na théâtre non succès eza cause pourquoi toyoka bato mosusu baboya mabala mpona succès otala yana na succès aboyi mpe kobota mpona succès les hommes c'est sima na façon nde olobeli eza bato mosusu bakoki ogérer succès na ye te omoni succès so ogérer yango te mimo na sala libulu so ogérer yango te ese so n'importe quoi na vie yango esengaka kaka soki peut-être bi na moment na na succès e importe o te eza kaka mosala nde ozosala malamu ekomi so mpe impoli te ekomi so omona bayaya nango baye ozala respect envers bayaya te ekomi so mpe ndeni te parce que succès yango ezalaka nango etambolaka lelo ekozala mpana olobi mpe etangisa mpa moninga mo donc wana opesaka conseil na baoyo succès importaka bango e importaka bino te parce que sepeli apesa nzambe merci parce que
effort moko oyo osalisa te eza kaka eloko oyita batie kati na yo esali bato balinga yo gloire à Dieu. Donc esalisa yo biloko mosusu te dans l'avenir oregrete okoya na libulu moko boye okomosimba motu eza déjà trop tard. Donc eza conseil mpona bato esa mpe nga moko mpe. Voilà, et tu as liboso mamisa ma question moko ya suka poto tika ye et ba fan nga balingaka bino babi mamisa chama mikolo omona mate bayoki sango mamisa lo wazo mona na tina ba tournage lo bwakela ki malade mamisa lo bwakela ki malade yango wazo mona na tina ba tournage. Non, nga azali te nazali na Dubai. Ah, ozali na Dubai? Oui, nazali na kini te nazali na Dubai. Nazalaki na déplacement nga nayebisaka bato ngai motu nyonso obwakelanga malade ezwanga te parce que oyo aza kati na ngai yebi ezwanga te parce que nga nayebosala bato mabe te nayebosala nanga bato mabe te ngani naza boye nayebaka kosala bato mabe te donc lokola nasalaka motu mabe te bato wana mpe baluka basala nga mabe nayebi bango te mais soki bazalaka soki bali basala nga mabe ezwanga nga te parce que oyo abomba nga il est le tout puissant. Donc oyo aleka ya zate aza likolo ba maladie aza likolo ba biloko wana nyonso donc c'est Jésus Christ. Donc nzambe na nga na bondelaka ye po ya azwaka so ya vie na nga abatelaka nga. Donc nga malade ezwanga jamais puis na opesa yango espace te mabe ekomela nga te po épargner nga parce que nandimela ye lokola mokonzi mpe mobikisi na nga. Donc nakroire yango te pour y arriver à le passé baninga nanga baluka kosanga mabe babwakelanga ba maladie parce que information moto apesi se ke zaki akala parce que ya binanga mela lutuni la biso biso mamisa mikolo amona na te do toki ba fruits ki babwakeli mamisa maladie pour bande koni ba comédie kaka non babwakelanga maladie te na déplacement na Kinté na Dubai comme vacances mais na autre chose mais na bato yo bato basala trop oyebi ke le monde nango mabenzo les amis sur des filles moi théâtre dans une basse donc ba beta ki dozo mais dozo pe ndebika nzambe tellement azana ngambo na biso pas raté mais ce que tu dis petit moko pe chintu boy bintu te chinte so chintu boy avec ba parole ba bizengi boy les petits ils passent à parler donc oh là 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 on a banga qui va essayer de mamie ça peut bêtir à côté de non tout dans la poche à mamie ça et commenter et tant qu'il nzamba na bomo et commenter parce que non croire et commenter donc nous avons été mais nzamba sunga biso pour théâtre na biso les londe to comme remarquer ba makambo e komikala to yeba makambo surtout wana sunga biso ba comédien tolingana aimons-nous vivants tolingana parce que toedikaka masse na mosala oyo tosalaka tolinga te babiloko ekotaka eza ne baréputation na biso nde ezobeba ozomona est ce que ekendanga na ebebisa donc ezalaka biso lelo motu moko akosala mabe mais elata tous les comédiens en tout cas tolingana tosala na mabe te parce que efutela biso elo te ekobebisela biso kaka bavie future na biso donc ça fait mal pour comment donc ça fait vraiment mal. Merci beaucoup. Voilà tout tiki non mamie ça bon maman comme ça à ça la Windsor show pour toi parce que mamie ça olambe la biso ni besoin de surprise ça c'est dans yo oui biso ga to ki ndi Windsor oui na biloko biso to mona so biloko oyo na bande ko ba la biso e ba ni oyo la. OK d'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Santé bonne. Et qui vient de Malangolo là la loi. Anafa Makolo. Anafa Makolo. OK. Mwana bandela tango. Bana bandela. Mwana bandela na revena bandela na utalemba. Lemba. OK. Ba noble. Voilà comme il a noble. Sino kimi ali. Te kimi ali. Tout le monde y wa tu veux comme mamisa et puis là t-shirt ya mamisa. Vous expliquer na mabota la yo bozande na mamisa. Ah bon. Momaleki mamaleki. Misara famille. Ezali ka anniversaire na ye sasa ba t-shirt ne mboko akenda kuna ba Dubai na ye yango ya kibotula ta yo na fête na ye ça la rabino bien aux ana na famille ça la bien zara ndi tu na fali na famille
nde bato bazala bawera nde kimia bango nde ezalaka me ya bato mosusu babanga bango nde kawera ndenge mpe bato mosusu balakisaki nde kwamamisa me epalange elobelangelo te mpo nazalaka naye te lokumu makasi lokumu ezalama lokumu makasi bovivra nde ndenge ni butoyoka mamisaka ogezaka impoli na bato na bamili ya théâtre na bino na famille si bovivra nde ndenge te na famille tozalaka nde makalme malgré que mwana tsuka Malgré que naye mwana mwana bima caprice wana nde ezalaka suka tomesana oka bongo biso tomesana bokanga biso moyibi tondima mpe na bato mosusu te kaka na biso moko ate eloko nde moko atisaki awa elimo ete ezali maluki te eza kaka yo moto oyibi yango me ntango amona boye wavanda mabeta wasenga mpe bolimbisi te watuki mwana sukaka afinyaka bongo abika yo obanda akendani bashili badubai yo kaka obanda kamwe eloko ya oloba nini nayebi koza jeune moko otalaka youtube trop osalelaka mpe youtube e bamafinga oyo eleka na youtube sur mamisa olalola mbo oyoki bafingi mamisa ndumba bafingi escroquer un peu tout nayebi te bino bandeko na ye esalaka bino ndeni bon so olandi na ndenge tondeko omimisaka mpasi bandeko lo bafingi na ye oyo makambo oyo ayebi te so ozongi otali kaki naiki ajaso banda koseli mpe bamakambo olandeli oyo eza na yango te tolobi yango abongo ape kaka mwa kote mosusu selon nga na nde namoni lango na ndenge amonde oyo amona yango ape kozwa succès kobakisa so moto bapete po moto mosusu alinga ayebaki bafingaki nani ntango atala boye mamisali mpe kaka bien ok c'est bon nayebi ke tootika yo mpo wana mosala na yo osala ba deux personnes baotala okopesa bango te bato oyo bayebi oyo oyebana yebani batebele ata deux personnes kaka nga na nsima ata deux personnes siko obwaka mwasi no okwaki ye kaka mwasi no na ye te mabwaka mingi masala nga deyoka solo otalaka ye déjà kiriko mabwaka ye shikita babina shikita ovema kua bango nde wana esili mpo baza ebele baoyo naopesa bayebani na bango mpe bango nde bayebani ntango bakoyoka esala ndenge nakosa lelo mo anniversaire mo tofetaki bato baboya o mamisa 33 ans te baboya na moto azwaka na ndenge na ye na moto apesa oloba mpe 12 ans ye oloba mpe 60 ans ye kaka ye moko nde moto ayebi wana motema ye na famille kua voilà nayebi ke yo ndenge oconfirme seke eza na relation bakabanga apparence ya mamisa babosani teke mamisa wana ye mwana mobuba nzoto pete merci beaucoup femme makolo anafa makolo anafa makolo merci beaucoup c'est pays awa jésus ana na leki na poisson nanga na poisson kumba talaka lelo dimanche kolamba bilo ya makasi vraiment te fo mwa bilo ya léger dimanche eza jour olamba te oyo toa na ndunda naosala yango légume vert naotyango mwa solo awa naa na dessert nanga nayebi bongo malala mwa malala na ndunda nanga naotyango mwa mbisi ya kokauka esalango mwa solo ya bien et puis Thompson nanga ezalaka kalinga te ezalaka tumba saisonné ngo na kosaisonné ngo na tomate ya boîte na kosaisonné tomate ya boîte na bakibe muscade céleri litungulu na pimadu et puis na koaccompagner huile na saisonnement nanga ndunda nanga naotya ye bisika nalobaki natye litungulu légume vert nanga naotya na mai na moto natye bicarbonate nanga etoki apres nazwa légume nanga nadilisi na kati nadilisi na sisi nabwaki mai bicarbonate pour garder vert ya légume donc epi mama vert nabwaki mai na pasango 3 fois nalongolongo mwa goût ya bicarbonate mosusu ezalaka olia légume oyoka mwa goût ya bicarbonate fo oresa yango bien
après nasali épice nanga nasali épice nanga part na lambi épice nanga part légume aya épice ebele na tie na légume nazwi mbisi na tie etokaka 10 minutes donc après mbila ngekiti po bato mosusu omona légume vert eyebima vert te sala épice à part vert etokaka mpe mingi ana eume na moto yango elinga eumela mingi te esalaka couleur échanger olebima vert omona eyebima vert te c'est ça sikoyo na bandi kolamba natia moto awa tuti ai na ngai muscade tungulu na piment doux nanga huile nanga fais un mélange épice nanga mélanger. Poisson. Et combien de bois? Eva non tangisa au jus à gingembre. La tangaouis. Là on va mimi. Gingembre, non soupe dans au jus nango ya gingembre. Et ça maintenant. Gingembre. Et puis bato musu ba linette na ba citron na wana. Bato musu za raso zo ya poisson au kateli mo ba morceau au cheka à côté à poisson mutu musu ali na azulia mwani ni wani zo sali bien nga iwana.
dimanche vraiment ya après-midi lisusu moi passé biloko mo ezala na ndenge bayanga nango te oyebi ke ere oyo bato mini dimanche balambaka te basali mopesa lamba adora ma semaine prochaine. Et mais où t'en vas? Vite fait. yango oyemela te ngo makala no ematifu makasi te tena tovanda totumbela mokapasi alingi komosala filme ah bon félicitations ekoli natia yango nyonso natie nyonso tema basala biso deya bamesure ok
question. Aucun pour l'épice, hein? Le rôle va qui? Ah, ce que j'ai pour la légume. La légume. La l'épice pour la légume. Donc, on est obèse sur l'épice. Obèse, ça nous va. Les béliales. Puis après, ça ici légumes dans la naïe. Légumes en tout cas, on pied. Pas bien. Oh, si la ciguette. Et ça là, non, pas ma mère. La mère va ça là là-bas. Ça là, là-bas, moi, on est allé. D'abord. Donc, on se nomme. Nous sommes. Je suis désolée, ça là, on va me simba. Oh, légumes, je suis là, tout check. Alors, donc, ça va venir et bien. Là, c'est bon. C'est une boum. Tu vas voir la maman. Et vous, mais non, vous devez bien la clé, tout le temps. Et vous, mais non, 10 minutes seulement qui dit. On doit démanger. Oui, mon table tout se servir bien. Oui, bon appétit pour se servir. C'est pareil. Poisson en gros. Na libi no banda luka ba invité na ngai ya ni. Ah bon? Bo pesa nga na no. Bo ya no na se bo goûter so ke biminde. Ah bon? Ah, légumes hein. Et moi on a des légumes verts pour bolambela ba les légumes chocolat. Et perda pena qui vert na mobani donc. Voilà. La peste Naomi Lutumba. Il faut y a bio. Bio, il y a Dadi di Kamba, la personne. Vraiment. Mais c'est bio. Mais si je préfère la soupe pour un week-end, dimanche. Ouais. Boy, moi, quoi, il est gâteau. Ouais. Week-end, boy, moi, va. Ça, tu qui sur comme ma caisse. Voilà. Voilà. Merci. Merci, pareillement. Oh, il y a bio. Faut pas venir. Oui, c'est où? Même l'école. Il faut prendre la bouteille. Il va prendre. S'il n'y a pas, tu prends même l'école. Ok. Ça va, ma fille? Ça va? Oui. Mais pourquoi tu... Non, je ne vais pas prendre la bouteille. Ah bon? Ma tolia. Bio. Mais ça là, mais tu m'as une présence de Naomi. Naomi Lutumba. Naomi Lutumba, Boni. Bien. On ne voit pas Lutumba. Personne. Comment va y coïncider? Comment va y coïncider? Mamisa. Nestlé. Ah ouais, Nestlé. Ah bon? On a confirmé. C'est ma fille, hein? Mamisa, vous pensez que vous avez dit papa? Mais oui. Makila mon kandi ba descendant. Ils sont d'autres na koko moko. Naomi Lutumba. Ouais. Ça là, ni. Esthéticienne. Esthéticienne. Oui. Ok. Ça là, dans le salon. Tiens. Comment ça, en salon, tiens? Au temps maintenant. C'est notre travail Canada. So bien, on dit, Ah, ok. Ba perruque na fina la taka. Perruque nyonso. Na la ta yim ta sala. Eza bila ya ce que ça prend ta tongi. Yim ta sala ma ba perruque, nyonso ta sala la. Et puis à quoi faire suki, soit bien des frisos suki. Ah, qui est bien moko moko. Nakambo. Diko na mo pe ayibela nzambe. Ah bon? L'église a Fire Ministries. Ah bon? Papa Fire. Oh, c'est now. Voilà la qualité belle. Eh. Ala munga ba anje.
Ah bon? Moi, je dis art. Art, il y a ma famille. Ah, mais oui, hein. Il y a beaucoup de art. Ce qui crée. Il y a art. Il y a art. Il y a art. Depuis un enfant. Makolo. Il y a des peintres. Ah, Makolo, c'est peintre, hein? Ah, carrément. Ah, vous savez, voilà, comme art, quoi. Voilà, comme art, hein? Ah, le tumba. C'est un lamba, c'est bien. Biso to ebola mama kasi. Biso ko ta olamba ba jeter. Ala lu. C'est le lamba, c'est bien. Biso ma to akota olamba ko mekate. O mekate, o tanga soida. Non, non, mon art. Vous ratez ma belle. Vous ratez ma belle. Vous faites dans les noms, mamie. Ah bah, alors, gaze et tout. Ah bon? Vous m'aurez appris à ça. Oh, donc on passe à la tête. Il y a des orientés. Oh, maman sociale. Maman au bout. Ah bon? Ah. Boto. Il y a maman en main. Ah bon? Maman là. Oui, oui. Alors maman bé. Ah, mamie ça fait bien. Papa dit Adam. Et ça la globée Rosalie la famille hein. Ma casse. Ah ça la globée c'est Ma là. casse. Bonne star on a dit la famille. Bonne star. Non, star. Et ça la globée ni là on va finir là. Ma fille. Il y a personne et ça va passer. Ça va passer pour m'emballer baza au yazati. Vie est baza ba star. Star fond du maraba chrétien. Faut accepter quand même. Ils en ont pas. Ah. Au bolo babu na mamie c'est un bon moteur. Famille de Bota va confirmer qu'il y a un bon moteur. Ah. C'est que les banques on a bateau qui sont là avant on peut s'emboîter. Ouais. Non. Ah bah non, on peut s'emboîter. On peut s'emboîter dans la famille. Famille mobile. Copine nanga kiti ya wangage depuis Paris. Napesi mbote eyokani. Napesi famille nanga mobima baninga nanga nyonso. Boza tellement ebele bambote ebele. Opesi nani mbote te. Mais Le fiancé mbote te. Non comme le fiancé te. Ça non bon ouais. Obanga ya mamisa. Aba maponi, ngam na yebaka aza sunde te. Soka ye awuna pesa yo. Ah bon maman. Ala nzela zoya. Ala nzela oya. Ah c'est bien. On a déjà félicitations soka ye to zanga komona te. Soka ye vraiment ya malamu nzamba zo lokumu. To zanga komona te to ya Amona. Amona. La luya para yikati na rokomi na kati ya makamu. Danger de amona bo kilo. Amona bo kilo. C'est ça c'est bien. Mais sinon mamie ça m'a mec non bien alors. Nzamba otsalubu. Nzamba otsalubu. Baba datia de tout le monde qui n'a pas voyage. Voyage des voyages. On est sur la Dubaï, on est sur la Turquie. Bon séjour dans Turquie à Fifi. Ya Fifi. Ya Fifi bon séjour hein. Grâce au le bon séjour à Dubaï. Grâce au Elo. Dubaï de Macam. C'est ça bon comme le moteur bataki ata tout ba comment véhiculer. Eh, bon avenue ngolo marque X niveau continue à théâtre. Eh. Non, en tout cas félicitations ba comédien. Donc félicitations. Au final mi trop ba moto, voilà mais l'oroté.
bofanda na bandako ba studio et tout. nzambe atiki boma mofunga mibika théâtre ngo mama osala l'effort ya ye à vivre bien le quoi star donc ezaka nyonso ezaka lokuma ya mboka na biso parce que ya baotanga mpe bastar ya Congo baomona mpe ya biso bata bonne vie pour kala ezalaka okuta star ya Congo aomata kombi awelela mais lelo star ya Congo akoma pake vacances ya ye moko mpe ya ndehors ya mosala afuti mpe biye na ye moko mosala kote etindi ete ezala mpe te ya ye moko atoka venu mosanga mère na plaisir opesa na komi vanta maman na sala maboke tie maboke na sala bien mutuka bien Dieu maboke nzambe atelo bo foko sepela oyo amsana maboke tie amsana na tambola na jeep te amsana na tambola na pe na wewa mais maboke sani na ga niveau batike na soni bato finga ba est-ce que vous postez bien pour la TV ça m'a bêté ya mabe mais un nzamba pamboli yo faut poster faut ça là parce que ouais le quoi au témoin là ça niveau à ça monene donc ba bénédiction sur ba bomba té ba bomba té là lo et to souffra qui ba bébé so na passe bon c'est na zui ba pe ba ngaka ba té ke na zui on a ninga vanta ta bête mais er au pambo mi faut pour l'accepter ba ninga tala ma pe le lo na za ki bolo na mati c'est ça et ça ma bête ça là bien ok Alléluia. Alléluia. Et baba otuna betu mami ça pour mara. Ba film. Na bana koma. Na pe na ba film na sala. OK. À toi vision. Na ni ko. Eko RBC. Eko. OK. OK. Avec Jean Thibault. OK. Mais vous pensez à pour ça chaîne Pierre. La salle qui m'a moni vient en pokate. Na tikape banina. Ah bota omoni tala motema moninga. Amoni ge ko ezoye mutatiki na ye. Mais pini modi mani TV ni TV. Osiko faut meetinga. Na moi que côté pour na pokate. Je na ça on peut mo na ma. C'est pas bien. Voilà. Tamina ça eloko dans se sentir na zali. Oui. Ngana za la actrice. Donc na ko que jouer partout. Baba ndeko na mwa mère nanga ya mwana esengo nanga ba baza bon ko ngana ya jouer. Normalement. Au moins kita lelo. Équipe à Barcelone TV yanda. Normalement. Ya misinga yo. Plaisir moi mukina nanga etikali ba nanga na tongo. Ba za mdiza na bele kia munene. Bongo te. Bongo. Les bouts à musala. Kobiso tozala na non ouais faut pas dire la ninga omoni ke muninga ko to tika pe piste la chance to soutenir bango et ça c'est que tout le monde ka faut yo le quoi muninga na site pour dire cause na site non et ça m'a bien ma casse oui bits BAT bon ça va ma chaîne en B elle bits t ma trop de même ça demande que na dans la souka comment il a sur la souka merci vraiment na tana yo disposer que voilà mais la studio lia boys moi ça pembe apembo simba bina moto na passe meyo ndimé vraiment ba bota la yo bilobano ya sous de quoi d'éducation tout ba la ndi ba numéro en tout cas merci na ba fanatique nanga ba nyonso ba linganga merci na bino iska bozali eza bien de bosala rapso za otuza et puis merci l'équipe mba ya chaîne ya Barcelone TV bravo à toi ma sœur, bravo vraiment, qu'il est du bosso. Tous en pour nous soutenir, ceux qui problèmes les autres, tous en a pour tout simba dans le beau pour tout qui est du bosso. Aimons-nous vivants, tout le monde a l'air tous en bon, tout la salle les athées le long qui nous a passé, nami bambi na TV, tout ça na mabete, na linga batutu na et puis na linga musana na casse. En tout cas, merci beaucoup na bato ba benganga pour nos conseils. Na pesi bino merci bato ba proche nanga. Na pesi mbote na famille nanga mobimba, ba yaya na ngai, ba cousin, ba nièce, bote na bino nyonso. Et puis na pesi mbote na ngai na dodo de mon cœur. Dodo de mon cœur, Dorcas Tabita na kati ya États-Unis. Moi c'est mon bali na ye. Na pesi mbote na bana. Na pesi mbote na Rika Lengole. Ma copine à moi.
mbote na Solange mbote na ngai na batutu balinganga oyo nabosani boteni nga rigueur te nabwaka mingi baozala na bango souvent oui oyo babone ezosala oyo babengaka bango mpe batambola na motu lalo mominga non eza te soki mominga mpe soki obobwaka obosani non ezala nango ka peut-être tobosanaka nde po mbongo ka te yango esalanga na togarde relation non relation ekipa mpe mbongo te bokogarde mpe relation moto akosungo mpe lelo motu mpe ondima ete l'équipe ela bongo te elalo babwaka kaka yaya na retiré en tout cas vous comprenez le bana makelele oyo alikaka leka mona c'est normal c'est normal yo mokomara na otete en tout cas c'est normal oza bamatière makelele non eza normal eza vie normal eza télé-réalité baye na ndako ekozanga bato eza filme te tournage te tomatisa bana na chambre tokangela bango non non lelo mpe dimanche bana baza à l'aise donc bon week-end à tous bote bato mosusu balina bababwaka bango te sikoloba ndeni soki olingi obwaka ye boye te obwaka te ngai elalanga fani osala libanga donc batabo bazala mpe bote na bacollègue na nga nyonso nalinga bino mingi félicitation surtout na baoyo baobala mbula mapamboli saison de pluie ya mabala etomboki ye babilo bikula ngai lekana mamisa lokana kuna ya José de Londres bongo wana 2 minutes président Mimi ya José de Londres de mon cœur ya de Kati ya Jani de moi l'homme na bango ya Jani Apo Firenze Sami mon client de moi Mike la Duchesse en solo Yemoko Meta Pinga Maman Joujou c'était Nana Biladi ma copine la mère de 5 eh nana posa ba collègue na moni Aria Choulou yeye ai bisous na ba bébé wana kitoko na papa elle est nous fort en tout cas émission le lenge bakima ki moi boa ki azoni merci beaucoup merci na lutumba wa benga ba kumambo ali sala ya de moi ali sala amoti ngani belé pesa ali sala 2 minutes pesa Mimi ya Mike la Duchesse azar et tout cheka panga to tourner na tout mon bala pembe. Merci beaucoup les babonés nyonso ya Naomi Barcelone bozalaki wana mpona kolanda ngai mamisa na lutumba biso dotie na plateau tobandaki bande bomoni ndenge biloko ebandaki na basaisonnement basali ndunda batie tout mutu tuboluka kolamba légumes vous comprenez déjà nini balamba légumes pa mamisa alakisi yango atombi be poisson kisio komakiasi tole pena ndunda santi ndunda pena épice efandi na place nango mungu efandi pilipili efandi et tout efandi tole vraiment bien merci beaucoup mamisa merci pe lutumba ouais boire nous rapidement kasi on libre mais mbosani te libango aussi na bosani na problème na pesi mbote na papa Odichi Bango beau frère ya madame Mami Mubiai bambote na bina mon poisson je vais balader na castel ah mais non laisse tomber laisse tomber ah non bah qui ça sert toi ah parce que ma belle na lia mingi te ndé na lia pena boy en tout cas que ça va tout comme c'est puis dans là puis bien merci beaucoup il va dire mingi pour tant trop de raisonnement mais ça moi trop dans au lex na table au réseau dans le lobby fona sala oui fona ça donc biso ni to lingi ko lia donc là ma bête il faut lia qui ça la bien merci beaucoup l'équipe technique qui accompagne Lilo Kumalo na sima ya caméra merci ingénieur Mbunga merci beaucoup na mon boss RK Muchanga Champions League papa Siling papa na barque bambote ya ngona Naomi Barcelone maman fula Jacob na yondi zalaka pasteur Inoka Lumbu bambote nope ya ngona bambote belé na
na Interstate Jibalman depuis Orayo, mon vieux à Kati. Interstate Orayo Nadji. Mon vieux Jibalman ya Yangwana, Bambote Belé, na Maman Fadi Lumwa depuis les États-Unis, Maman Fadi. Merci beaucoup. Fondation Maya Isengo la joie. Fondation Maya Isengo la joie, Babi continue toujours au sein de Sabato. On est à Corp Nayo. Depuis les États-Unis, la boîte de Dorcas Ngemi. Dorcas Ngemi, depuis les États-Unis. Nayo qui m'a mis sa paboua qui est. Oui, bika aux Arabiens, aux Arabiens abattu tout donc Dorcas Ngemi. Et merci beaucoup na Chief Makia di multimillionnaire Njilwa, bana Njil na pesi binombo te clave malé ba grand jogo. Batu tout bolingara la lou malé ba Yahweh Mabanza en direct Istanbul. Istanbul la pesi bambote place aux Ali. Bambote belé na bon ngapina babonnement te belé babonnement c'est sila na moderne. Zom sa ma onka Abonnement c'est sila ki, abonnement c'est yali comme abonnement. Zom sa rappelle da basi ko basi makam. Là on s'en est na on abonnement. Abonnement sila ki. Zom sa batu nyo so abonnement ba ngesi. Basi on ara chou ezaki. Ah, na on s'en est nani siko na oka. C'est comment Abonnement aussi là. Faut pas télécharger. Il faut télécharger. Faut télécharger. Donc, en tout cas, beaucoup dans ma plateforme, vous télécharger pour numéro ça voilà. Vous télécharger ça là bien. Nzambe akabelo Ginette Ntsumbu, Ginette Ntsumbu. Non, fais la foot en Ginette. Le bien on regarde la TV. Fais la foot en Ginette. Ça là on regarde n'est ça là. C'est bien appelé ça là, identité n'a pas ça là. Merci beaucoup na batutu. Ah non. Tu voulais la so bien en tout cas on a évité mamie ça on a bossé na retour national Tunisie. Le tout Mbappé c'est bon. Merci beaucoup tout le monde ani na prochaine numéro. Bye. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Et tu donnes pas mon personne.